أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى فتذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب أخفيت ذم العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ذم جناح منك تفهم وتفضل أنت الإله المنعم الفتاح وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صفوة الخلق أجمعين أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد ناداك بقربه وحباك صلى عليك الله عدد قدر الأمطار صلى عليك الله عدد مياه البحار صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار ومن غضب الجبار. إلهي كيف أدعوك وأنا أسير الذنوب، وكيف لا أدعوك وأنت رب العالمين؟ إذا لم أدعوك فمن الذي أدعوه فيستجيب لي؟ وإذا لم أتضرع إليك فمن الذي أتضرع إليه فيرحمني؟ فكم من ذلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن. إذا فكرت في ندمي عليها أضبت أنامي وكرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق لولا أن تعفو عني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني فيها العمر بتمني. سمعت زوج سمطوني بين كل نبي بين قصير كيف يقول تنزل يا بروفيسور محمد صلى الله عليه وسلم. Maloma ya malamu kusanyisa mjizulmeza lise oye uchila kakata huku na mzambi. Ingidi ya malamu zalia Profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na aselimani soto zali konkrea na o Profeti akija lise zalia aselimani sika. Ia aselimani sotia sike zali makisa maseno se zali ibungi. Ibungi kome mamoto na kati na moto. Tusingi na mzambi kono na morongoa bati ya bisoto na kepa mima kwa okota kana moto ari. أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. Alikubalika mikati ya Islam. Litea oza daliko mitea pena daliko tea bino. Isenyena tsoto tambo na kubanga Allah subhanahu wa ta'ala. Parce taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idalil asim min al-qawasi. Ezali barrière oyo ezali koprotege biso contre badanger nyonso oyo ezali komenase biso, mpe ezali kopesa biso basolution na baproblème nyonso. waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhrajan. Mutu oyo azali kobanga Allah azali kose comporte na crainte révérentielle d'Allah. Nzambe akopesa basolution à tous ces problèmes. Mpe akole Israeli na ndenge oyo azalaki kokana te. waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Na moto oyo azali kotia elike epai na Allah, Allah akosufiri ye. Yakulu rabbal izza tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yesi sura kati ya surati Rum. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات المدينات من سورة هود 30e chapitre 5 Coran, chapitre le byzantin, na verset 21. Allah subhanahu wa ta'ala azali kolakisa biso kibonzamela ye, azali kolakisa biso miracle oyo asalaka katikati na biso. Alobi wa min ayatihi, parmi basigne ya kolakisaka ye aza Nzambe. Wa min ayatihi, parmi bamiracle oyo Nzambe asali yango na katikati na bombo ya biso, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Et il a créé de vous, pour vous, ateraki mpona bino basi. Et basi wana créé bango a partir ya race na bino. Atiraki mwasi kouta epai na mobali na kote ya mobali. Ndenge Allah subhanahu wa ta'ala la kikilisho na toma Muhammad sallallahu alaihi wasallam
alakisi biso ntango nzambe akeleli biso basi mpona nini nzambe akeleli biso basi nzambe alobi litaskunu ilaiha ai litajidu sakina ilaiha po ete bino bokoka kozwa tranquillité epai na basi oyo ya bino eloko moko très capital totala maintenant la société na biso par rapport na verset 21 surat Ar-Rum. Comment est-ce qu'on vit dans nos foyers? Comment est-ce que toza ko se comporter na kakani na foyer na biso? Nzambe alobi ete ya solo ntango ozali kobala ezali po ete ozwa kimia tranquillité la quiétude. Est-ce que c'est le cas? Na katikati ya mabota na biso tozwaka tranquillité, tozwaka kimia. Est-ce que tozalaka na quiétude ou bien tozalaka aller makasi na biso tozalaka libanda ozali alaise mpe na kakati na ndako na yo alors que ezali na ekelamu oyo nzambe asalaki po ete ye abandaka kosalisa yo po ete ozwa kimia na ekelamu wana ezali mwasi na mokili elobamaka toujours que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais est-ce que nous avons le bonheur dans la kati na mabota na biso na kati ya mafoyer na biso? Est-ce que nous sommes calmes? Nous sommes tranquilles? Ntango nzambe asalaki mokili akeli basi nzambe alobi litaskunu ilaiha po ete bozwa sakina. Mais en réalité ozali komona ke sakina wana ezati tozongi na ndambo ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وهذه خديجة الكبرى أم المؤمنين la mère des croyants Khadija. Khadija al-Kubra prophète sallallahu alayhi wa sallam akaenda ghar al-Hira na grotte kokende koluka elongia Allah koluka ntambo oyo akoki kosambela na solo akimi bato oyo bazali koadore biteko akimi environnement oyo ezali pollué na polythéisme alobi ikola s'isoler de façon que nakoka kokutana na ntambo ntango akei kuna grâce ya nzambe esali ke nzambe atindela ye Angelo Gabriel ntango atindeli akomeli ye aye na forme na ye ya Angelo avec 600 mabaku forme moko oyo ezali horrible prophète azwi émotion akoki kosupporte yango te abandi kolenga na ntango alengi ange Gabriel aye kofina ye ayebisa ye tanga ekra afini ye prophète arépondira alobi ma ana biqari ngai nayebi kotanga te abandandi lisusu ekra afini ye lisusu prophète arépondira alobi ma ana biqari ngai nayebi kotanga te afini ye lisusu troisième fois ayebisi na ye ekra prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi ma ana biqari ngai nayebi kotanga te نعي كوكتيلي برسيوان يا سورة العلق chapitre à la défense اقرأ باسم ربك الذي خلق le 5 verset Tanga au nom de ton Seigneur qui a crié خلق الإنسان من علق أكلا متوقوتا la défense ainsi de suite prophète Allah a dit abimina grotte wana na kokima mbangu na kolenda akomiti
nanda akuti Khadija al-Kubra mwasi na ye tangu akomi epai na ye liloba ya liboso profeta Yesu na yalobi zambiluni zipangai wana soko ya makambo oyo ya émotion ya makambo oyo apase na tango lia zalaki kuna na senda na ngomba wana et maintenant Khadija al-Kubra abandi kotuna prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé? Abandi tiko ko expliquer et l'autre dit c'est pas ça. Quand moi expliquer na sukala ya lobi wa khashitu ala nafsi na mibangela kinga moko ke tam tout danger do yelaba pour forme ya ingela mwana oyo na mona ki na matikala mona na likambo ya sa ikeo et likambo ya so. Alors et l'autre dit que c'est pas ça. Le prophète d'ailleurs est émotionné. Akuta inaba problème ebele mayele neza sur place que azar ale dawa comme maintenant il fallait azur sakina comment est-ce qu'il a posé à sakina Khadija al-Kubra afandisiye alobi kalla wallahi إن الله لا يخزيك أبدا أبشر لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل رحم وتحمل الكلب وتصدق الحديث وتقيم الضيف وتعين على جوانب الحق. أي سنة يا رسول الله ذنب الجماعة ويكون يوسف na pesio sangue voilà na posio bushra ash daka moi ko yo sayo soit ni jamais parce que yo ozalaka ko préserver ba liens de parenté na yo voilà problème de famille na biloté au cas de relation na famille na biloté voilà le problème. Yami bale ozala ko assister bato bazali ba nécessité ozala ko assister bato bazali ba nécessité bato bana kosa ya isais yo kabaka ya isais ozala ko ba vérité otasukul ali ya bide ayesi na bako alobi ayesi na prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi ozala koyeba koyamba bapaya bien mopaya soki ayeba na yo akozala satisfait obenganaka bapaya na ndako na yo te omaltretaka mopaya na ndako na yo te e enfin ayi koyebisa na ye alobi mpe kozalaka kosalisa moto mpona kofaire triompher la vérité donc ozala koyede moto aza la vérité eza te moto aza lokuta lokola za motano ekolo na yo bozala ye tribu moko bozala ye race moko nde ozali kokotela ye malgré azali dans le faux mais yo olandaka wana te olandaka vérité esika ezali ata aza te kolongi watuinu ala nawaibi lhaq akapele ye bakalite wana prophète sallallahu alayhi wa sallam ezalaki omoni sorte ya consolation oyo tozali na posa yango epai na basi oyo tozala bango na kaka na nga tala maintenant compare Khadija al-Kubra na basi oyo tozala na bango na ndako est ce que tozwaka sakina oyo prophète azwaki na badanger oyo tozala kocouvrir yango pendant la journée okozaka nso abimi boye okokutana na sida tango ye na ndako expliquer mwasi na yo de réponse ya koyebisa yo ozwi ozalaka motu makasi omoni yo osilisa yango
au lieu à consoler nous. Parce que la femme est la consolatrice. N'est pas dit que la couple a la consolatrice. Moment il y a un problème. Afin d'ici, à nous des solutions, à nous quoi apaiser l'esprit. Mais il dit, en d'ici, sous moral, comme c'est moralité. Mais il y a plus de la qualité. À consolayo. Tango susa ukota yo akota makambo ya kindo kibamo kaka kindo ya famille na bino na petisa to yo kakate o moni siko suka nango au lieu à consoler yo. Moi c'est la quelqu'un d'islam il faut avoir la consolatrice nous doit apporter ka kimia apporter ka tranquillité ba mbali ya bibina tongo depuis abimaki akekuta na watu waswalisiye bato balingi kobundisa ye bato bafindi nyonso wana azali kotambola po yolia oyo ozwa mbongo ya kofuta suka ezana na ndako po azwa aprendre yo a charge na nsima nango akutani na baconséquence nyonso tu wana azonga na ndako olio kitisa ye moral ozali susu komatisa ye moral angaika lobi ya kozwa courage ndenge nini ya kobima lisusu po akende koluka po akende kolukela yo. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala tango alobi litaskunu ilayha ezali yasulu elema moko tre capital esengeli basi na biso bazalaka yango na katikati ndako. Problème ya sakine ezali très capital parce que mobali de nature na ye soki azwi tranquillité ezala ndako olinga ndako bima libanda akobima libanda na nsima nango kofinga ye andumba. Alors ntango okobana kopemisa personnalité ya mobali na yo ozoyeba te role oyo osengeli ozala nango na katikati ya ndako. Role na yo ezali ya kofandisa mobali na yo afanda na ndako na akofanda te soki ini eza te akofanda te soki sakine eza te. Et comment est-ce que sakine ekoya kini ya tranquillité ekoya mobali akofanda na ndako comment bizaleli nao il faut ozala une femme idéale. Comment est-ce qu'une femme idéale na islam azalaka? Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi une femme idéale en islam وهي التي إذا نظرت إليها أثرتك. Une femme idéale dans le islam ezali oyo soki otali ye asepelisi yo kotala ye asepelisi yo akosepelisa yo comment soki otali ye azala te mwasi oyo azala kongumba elongi ezala basi mosusu mpe bazala na systeme ya 111 na elongi omona angumba elongi kala asekaka te azala examen na eseni amona yo mobali oye te oye te ye azalaka te mwana nzoka biso na katikati ya islam balobi ezali na elema moko traité capital ezalaka koatire moto ezala ta camarade na yo ndeko na yo. Prophète sallallahu alayhi wa sallam ayebisi na biso alobi tabassumuka bifiwajhi akhika sadaka. Le fait ya kosourire ne fût-ce que sourire ya moke liboso ya ndeko na yo ezali sola kozosala moyo na nabi epai ya Allah subhanahu wa ta'ala oyo ekozala ndenge nini osali sourire yango na mobali na yo. Pourquoi okoki koyamba mobali na yo na sourire te basi ebele mobali soki aye eloko ya liboso apesi rapport ndeko moko ndeko na moko ayaki awa ayebisi nga boye na boye oyebi mokali oyo mobali na yo aye nango te oyebi baproblème oyo akutani nango te ndenge na kozakakina obandi kopesa ye rapport po mobali afanda ubi abima ekoki te ye abima alobi nake zwa mopepe ekuna kote tokende kozwa mopepe ne mopepe ezwaka biso kaka kuna nani ezali cause ezali yo moko nde ozali cause. C'est-à-dire un personnage
une personnalité alobaki ma femme m'a rendu polygame. Ngaza ina kuwa ya polygamité. Mais mutu oyo atandi que non, nga lelo nakoma polygame ezali mwasi na nga. Mutu wana alobi ndenge wana. Asali yango comment? Parce que comportement na ye ezali koapporter sakina te kinya te bon mobali afanda na ndako. Azobengana mobali par ses comportements. Yama mobali na esengo. Fandisa mobali. Pesa mobali biloko akolia. Asukola mai afanda ntango azase ase repose. Okoki kobeta masolo na yo oyo ozalaki nango to rapport na yo. Mais soko oyambie kamba moko na rapport. Oyebi te morali nini ayaki nango okoya kobimisa mobali moya afanda na ndako eza te. Mwasi ya malamu na yo soki otali ya sepeli na yo comment est-ce que okosepela na ye? Mais aspect extérieur. Parce que mosusu bazali donc depuis ton mwana mokaki ti erodo aza nanu na robe de nuit na asoli te bazalaka mikono mona aza apeka ndenge mwana bizarre. Donc aopeso esengo te aopeso elengi te ya kotala ye, alors que ezali na bamisusu depuis ntongo deja na balabala asia mibongisaki mpo batalakatalaka ye. Etango yo ozali kobongisa na ndako te mpo nga na fanda automatiquement ntango na kobima na libanda misu na ngai ekosepela. Nzambe alobi na kati na Koran alobi rabbana jaal min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Nzambe esalisaki basi na ngai na bana na ngai basepelisaka misu na ngai soki natali bango. Bakosepelisa est-ce que eloko ya qualité esepelisaka misu? Ekoki kosepelisa misu te. Comment est-ce que kosepelisa misu ya mobali na yo ntango akotala yo? Soit propre, ça a l'aspect. Olati kitoko babilamba wana oyo okomisaka yango kaka na fete melataka yango mpe kosoa mobali na otala kuna yo oséduire mobali na yo na kati ya ndako. Yo lingi mobali na yo oza séduire na basi oyo na libanda oyo bakandelaka mibali na bino omona basi na kati ya ndako po abima alinga kende zandu to akende fete alobi bakoyoka ndani ndenge na kolatela bango bakosentir azokanga. Mais yo ndenge nini yo okangelaka mobali na yo te kezo mobali naza soki azongi lelo akosentir natieme biloko oyo ekosalaka eno ntango mamoni yo boye mamoko coup de foudre moya bima eza te popeka lobi lokutake alati idanazarta ileha asaratika soki otali ye mamoko coup de foudre osepeli ya libela ke vraiment ngande nazwa penza vrai chéri. Eza te kototala osika oposa kotala kuti eza te. Pourquoi? Parce que ayeba akomi bongisa te ayeba akolata te asala maquillage ya bien te. Na nsima na yango ndenge nini tokofandaka na ndako, ndenge nini tokozwa sakina. Prophète Allah wasala bapesi condition mosusu alobi mwasi ya malamu na quelqu'un d'islam to mwasi idéal, une femme idéale alati ida amartaha ata'atka. Mwasi ya malamu oyo ezalaka soki otindi ye eloko opesi ye ordre à exécuter d'abord, réclamation après, à exécuter ordre na atosi makambo oyo ezali koloba wana nde une femme musulmane obéissante. Moi si un musulman azalaka obéissante, contrairement basi oyo bazali ba non musulmane epai na bango balobi femme soit soumise. Zala na soumission. Oyebi soumission ça veut dire ezala makambo ya malamu ezala makambo ya mabe ozamona lokola esclave ose soumettre ka ondimaka. Mais biso na kati ya islam la femme musulmane doit être obéissante plutôt. Ça veut dire ezala makambo ya mabe soki ezali moi ça koyi koyebisa yo non nga nakoyi kosala yango te oyo bakamarade na nga naza bakamarade na nga no musulman bango bamelaka kaka whisky
jamais kozala na obéissance na likambo na moto na mokili na likambo oyo ezali désobéissance to lisumu epai na Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que tolobi biso na femme musulmane basi na biso ifo bazalaka na motosi mingi ntango so oti mosala oye ntango okuti azotala novelasi ubi azali kotala Nollywood ubi azotala basérie télévision oyo bango moko bayebi na bino mpe boyebi soki okuti ye azotala yebisa ye kaka no sikoyo depuis na ye nazomona te nzala nazoka nzala na akosa kolia biloko eza te alors oyebi kotia te otia kimoko akoyebisa yo ngalo me talaka esika ezalaka talaka esika ezalaka komo okotinda ngai mobali ngai napesi yo mbongo olambela na biloko na nsima nango yaka koservir nga okoyi koservir nga ozotinda ngai solobi talaka esika ezalaka me ozokimisaka ti ntango osali ndenge wana mobali akoluka akima eza nsima nango okofinga mobali na yo olobi te basi ya bamibali ya bamisilima likolo tro babaavantilier me makambo vi ozosala basi na ntango ya kobosana yo basala bazalaki soki batindi bana na bango ya libala mwana na bango ya mwasi alingi ata abala bafandisi ye na mpuka te ya ye eske bamama oteyaka basi bana na bino avant bakende na libala na ntango ya profete bazalaki koyebisa bana na bango aisi na ye alobi kun mutiatan takul laka abdan wana na ngai ndenge oke na libala natei yo ozala na obéissance na mobali na yo tosa mobali na yo na mobali na yo akokomela yo akokoma esclave na yo me lelo oyo basi na biso bazala mposa ya kokende epai ya bamarabu epai ya banganga mpo bakende kokanga mobali na nsima na maa mikumisa awana espai azali awa ni azali awa azali awa na yo osalaka makambo esepesaka ete akozala awa te akokrise mokolo mosusu soko alingi abanda ya somo awa na loboko na yo esengeli na yo otosaka eloko nyonso te ozala mposa ya papie kushare yango ozala mposa esume yango ozala mposa na ya kosokola na tieni ozala mposa yango osalisi ye bongo atuma tiso akende wapi akokende wapi ataa kotosa mibali mais contrairement na société na biso ndenge tozali kovanda na kati ya bandako na biso ezali le contraire ndenge nini tokozwa sakina tranquillité ndenge nini bafoyer na biso ekozala stable tokomaka baproblème na bainstabilité na kati na bafoyer moto azali kokoze moto azali base ya instabilité wana ezali yo mwati parce que yo nde ozali la maîtresse de la maison prophète alai wasala balobi almar'atu ra'iyatun wa hiya ra'iyatun fi baiti zawjiha mwana mwasi ya ndako ye nde azali maîtresse ya ndako ye mokonzi na kati na ndako wa hiya mas'ulatun li ra'iyatiha na nzambe akotuna yo na responsabilité oyo bapesaki yo na katikati na ndako mwasi idéal na katikati na islam c'est quel type التي إذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي عرضها ومالك mwasi alamu ezali soki mobali azali absent ayebi kobatela nzoto na ye sans que aexpose yango epai na n'importe quel mobali aza te yo yami n'importe qui na kaka na ndako avec la
l'islam. Ensuite, Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi na kati ya hadisi wana mwasi ya bala kozali oyo abatelaka nzoto na ye aoko expose nzoto na ye te okoyeba bacharme ya mwasi ya moto te. Ça veut dire il faut mwasi wana azala kolata voile légal ya kotipa bacharme na ye eza te n'importe qui azali ko observe bacharme na ye okoya koseduire mutu yo ozala nia ya mabe te me yako iko ozala nia ya mabe parce que yo eseduire ye na bacharme na ye okozwa lisumu eseye kodecouvrir kolataka hijabu sharii kolata hijabu ya solo nalobi kolata kokaa kolata kitambala te oke nalobi tete il faut kozimba ya suki po bapasi ya biso bakoma soko lobi hijabu na beti akanga suki atambola suki polele te hijabu eyaki mpona suki te hijabu ntango eyaki ezalaki ya parti kokanga na moto na kingo na tolo emonana te moya biso ezalaka kaka suki kaka omoteke nakangi suki wana hijabu te wana kitambala batela nzoto na yo mobali mosusu amona te nde mwasi ideal mpe batela nzoto na yo okweyisama na ekobo te soki mobali aza présent te mosusu omona mobali soki aza te alobi alemisinga nga mpe na moto mai na makile eza na koningana na nzoto nakofanda lawo etike egal aluki mobali mosusu akweyisami na ekobo mwasi ya malamu abatelaka sexe na ye kaka mpoma na mobali na ye e mwasi ya malamu ezali oyo abatelaka biloko ya ndako na ye biloko oyo ezali na ndako na ye oza na droit te ya kobimisa lutu oza na droit te ya kobimisa faire à repasser oza na droit te ya kobimisa eloko nyonso tuna kati ya ndako kiti sans permission ya mobali. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi basi oyo babimisaka biloko ya ndako na bango bazali konsidere miyibi esoki totali na kati ya mafoye na biso ezalaka soki kaka ozwanaki na ntongo okeba na poka soko obimaki oyokuta stade de manti akomi biloko to akena oyaki libala mpona koluka biloko upe oyaki par amour tozali na droit te basi na biso bana na biso ya basi soko okela libala soko soki eloko na yo sava me soki mobali aye na eloko na ndako loto ezali na ndako sukali ezali na ndako akobimisa tunana eza teke no moto aye na bakoe pesaka na bazaka to moko ya loso obimisi pesaka na dubini boye obimisi o pesaka na fe obimisi epekisabi eloko wana ekendeki obandelaka biloko ya ndako na bino tolobi teke nookaba te okoyi kokaba me avec la permission ya partenaire na yo tunana partenaire omondeli nini soki tokoyi kokaba tosalisami ubie soki o préalable boyokanaka bino soki moto aye asengi eloko boye sava okoyi kopesa ye me yo moko kaka ofandi sans que partenaire na yo ayeba obimisa télévision obimisa radio obimisa machine ya kude ozali na droit ya eloko wana ti